radio télévision solo azabanzi bandeko tokomi na suka ya sombele solo ndenge boyebi ba masolo moisaka kaka foto kutana bana mai bakombata bato basimba ba masolo toyoka mpe point de vue na bango nini bakoki kopesela parce que lelo ezali combattant intelligent tozala toujours moko toyepa ya nkumu oketu premier toyoka intervention na ye nini akoki koyebisa bacongolais mpona réunion. Ouais, merci Papa Djani à Radio du Solo. Je remercie tout d'abord de tout ça. Ouais, personne à reconnaître notre envoyé spécial Zambé Nakongo à remercier courage Yamakila et Patrice Emery Mumba à Koufana 35 ans Nicolas Mabelewana. À remercier notre beau-frère Floribert Echebe à Koufana 47 ans assassiné par Arido Hippolyte Kanambe à Boma, mon frère Fidel Bazana avec Boma, les diasporas les plus courageux Armand Toumou, Tchandambo et puis notre petit frère Cédric Nanga ouais, c'est mon là qui a la courage que aussi m'appelle Mouki Obundi et a du essence Ami Toumbi dans la barrage de la diaspora. Combat et la bâtiment symbole les vrais combattants.
ngai nakolaka nzambe merci parce que nzambe na immunité azalaka nango partout bayaya na ye bakubote na ye eloko nakolobaki ye amisali acontribue na libération ya Congo po lelo toyebanaki na ndenge lelo komona Maxime Kato lemsi na limani batekisaka ye nzambe akontribue na mboka na ye ekoma otibi badoze Maxime yambaka masoa biso ntango na ye na bitumba lelo komona ntango tozosangana yango tosala blok soki lelo okomi na bajeune na radio na bandaka partout yango na biso tobadoleza so tozalaki bien na barelation yango so bandeko bana almari balingo sosina te ata merci Londres ata même pas américain, même pas européen, c'est pour cela qu'on va créer une division entre nous, le peuple Congo. On ne va jamais tous à la uni. Force, on a unité, il y a même le peuple congolais en 2013. Donc, ça va la Bolino, il y a la uni. Unité, on a la force. Congolais, tous à c'est ça la force. Merci Ndenge Bolandi, Congolais tous à Liboke Moko. Donc ils sont tous sangana, tous soutenir les uns les autres. Nous avons vraiment besoin là on a Ndenge Bolanga Patrick Chibang. Au temps où nous sommes dans la message général pour ça va combattant, mais pas Congolais, on a réunion et le forum combattant intelligent. Merci Président. Réunion il y a ceux qui n'en retiennent moins sur 10 dans le bannet. Parce que est-ce que notre moi mis à donc l'équipe vient, la proposition, il y a programme, on a combat, il y a 2013, il y a un autre Samanaki, et tout ça, il y a un peu ça, il y a une proposition. Et réunion et l'équipe vient, la communauté Nyonso, et la Gossé, on a combattant Nyonso, que va un exemple, les lots, le combat Yango, unité Yango, on est toujours ensemble. Dans l'année, on va travailler Bélé, Bilomo Bobo dans la nombre. Voilà, donc l'équipe, dans l'année,
Kivu 1 million de problèmes on a la Libani. Bref, Didier Sankara, combattant, il faut dans la Congolais. Il y a un Congo, à Gomangolais. Il y a un libération, il y a un Congo comme une humaine. Bato bakotinda ebele na bato oyebaka mpe bakotika na ebele ebele mpe bakokende na te promise donc ebele tokokala bakotolea litole bakokiri boketu bazalisukiri na moi bakoleka telo bakoyabo na butu bato balali wana zoleya toloba te album ya libération nana studio natosala cd ya révolution nakalisi yango oyo elle a marché sur notre album, il y a libération d'esprit, ça veut tout libéré. Tout il que au pouvoir, on libéré tout en fait la saline de mon la saline de mon la baptiste congolais, on va trahir la saline de mon on va pasteur, on va trahir la saline de mon on va généreux, on va trahir la saline de mon on va politicien, on va trahir la saline de mon on va fouiller n'arma ça veut tout comme la terre, il y a 2000 libérés, papa la remercier ndenge oya bitoroute na botoroute kimbanga batela parce on a dit la volonté que bachano na tout ya radio ya qui test akomala ba bachano na bala na mo c'est moi tout dans radio moko makasi o biso ba komata to kota radio na de la combat même radio na pas de problème pour les petits contributions aider pendant la radio solo ba combattant moko c'est la même vraie radio et la forum international la remercier bino pose la album à libération de maison et le canal la radio solo sur album ebimi to ça la paix soirée quand to ça la monnaie ba koya pona côté cassé de tuna merci na bande ko bolanda album ya libération ya Bokecho premier number 1 toujours ko zwango pe boko sepela merci na bande ko balanda ki biso ko banda bandeli ko mi vraiment na suka ya masolo na biso ya sombele somo merci